la famille, papa, maman, balandignon, c'est à Belinda Ben Stevie, le sac on a bino, bandeko. Tokutani pour na vlog na salaki ba course. Ils ont un peu mélangé à ba vidéo, na salé un jour mon côté, alors, il a partagé na bino bandeko nanga, ba course oyonga na sali, biloko na mona ke na sepeli, o eza malamu pour nangai, et j'espère que eko sepeli sape bino. Donc voilà, mon sous-opé zalaka par curiosité, kotala, kozwa moi baide. Na eko sala bakos nanga na l'éclair, na zana babiloko yo, na zwa kaka kuna, et na linga ape ko profiter mingi na ba promotion. Donc na zola sabino à chaque fois babiloko na zui ba nitela, pour na zwa kalango toujours besoin, na zui ba huile, ba sauce bolognaise. L'eau est à 2, donc on a vu en gros, ouais, 2. Et acheté le deuxième à moins 60%, je pense. Nazo tambola, nazo pe magie oyo, pour na ba légumes, sokoza na cube oya pondute. Oko sale la oyo, pour na sala ba légumes, et ça très bien la famille. Alors, nazo pe tomate cuisinée, ba maman. Tomate cuisinée, na sepe la kanango, ce qui naza na tenté. Et nalingi na lamba na sala recette moko vraiment rapidement na lingaka ba tomate cuisinée et na gagner temps et belé na ozala na temps mingi te ako passer na cuisine. Donc na linga toujours koza nango yango bomoni na sombi. Nazo tambola babandi déjà kotia ba décoration à Noël. Et voilà la famille na s'intéressa qui vraiment nango mingité puisque na yela ki angote à moins que na mona eloko moko na sepeli nango mais bon na en tout cas pour la décoration à Noël na somba ki eloko côté mais na talaki quand même. Alors na yepe na ba rayon de ba tchaki ba biloko ba saiki en promotion nazo tala o intéressé nga o naza nango vraiment on a besoin. Na sombi, na moni, ba produit oh ya salle de bain, ya vitre, et puis pour na sol. Na sombi les sous ba prothèse slip. Oui, et c'est très important. Tozanga angote ba maman. Tokoye kozwa nyonso oyo, net nazana ba tozana ba jeune fille, pour na biso moko en tout cas, na linga ate ezanga. Mingi nazwaka na pharmacie. Mais le quoi n'a joué qui na pharmacie te na joué oyo à l'éclair et toujours comme na période ya ba fête bande konanga ba période oyo to yambaka ba pa ya mingi moi whisky moi champagne moi ça dépend hein. Ya ba pa ya na yo ya bande konayo eloko nini baningaka donc yango na ba ki bon na banda kozwa moi ba moko moi champagne na kutani pe awa na whisky. Bah ça il a pris moins 2 euros immédiat dans un qui part en gros comme ça on ne sait jamais on a pas païen on a maman bah c'est kilo donc oko yamba mupaya o amela masanga o amela ka moi alcool mouké champagne whisky tout ça et kozala nango na ndako ezalaka bien ezalaka vraiment bien. Oui, nazu jus à citron. Alors, nazu grenadine, sirop à grenadine pour nos sala, jus à bissap. Et nazu sirop à fraise. Nazanga ngo nalinga ko zanga ngote. Oyo na simbi eza na benga ngo maïma coco. Donc voilà. Et na continuer na bacha nazota la kaka ba biloko batie na promotion nazwi diffuseur ya parfum wana ezaki na moins 50% na profiter kozwa ngo moi ba parfum ya boye ba toilette et tout ça en tout cas esalaka moi bien air moko pe na tsaka ngo na so ya serpillère na mai wana ya serpillère loko parfum nango ezalaka moi solo makasi na salela ngo pour na toilette ou bien salle de bain. Nazwi vinaigre ya 20% yango eza makasi mingi pona ko sokola neti ba four
kosukola babiloko moko kosala neti ménage na vinaigre d'alcool ya 20% eza makasi nde tomoni nazwi basac de congélation tosalaka bakose mpona kotia yango na congélateur baviande bapoisson et voilà bamama nazwi vraiment kaka biloko oyo vraiment oyo ekoki kozanga te na bacuisine na biso. Voilà, oyo eza mpona kodegresse esalaka mpe evie solo kitoko. Débouchère nalingaka kozanga yango te mais na découvrir moko tout au long ya video oyo bomona na olakisa bino et surprendre nga makasi bandeko. Eza vraiment efficace. Nazwaka ba essuie tout nanga na l'éclair oyo ya premier prix ezalaka vraiment bien na sepelaka nango et puis ya munene wana nazwaka yango mpona cuisine. Eau de repassage nazwi pe yango po esala solo kitoko nasangisaka yango nakosangisa yango na eau de cologne oyo naosomba tout à l'heure. Ba papier de toilette oyo eza éco mais ezalaka bien. Nabosani pete kozwa crème dépilatoire, pardon la famille. Oyo pe eza gommage. Oui, eza très important pour na ko gommer nzoto ba maman, nazwi crème de main. Nazalaki nango besoin mwana saki boye esalaka bien obima boye komi dia na libando moni maboko esali pembe pembe donc faut tozala toujours na ba crème de main. Alors mixa oyo bandeko nanga eza likambo, c'est très bien ba maman. Nasombaki yango kaka comme par hasard. Na meki yango en tout cas na sepelaki na yango vraiment pona bana ata pona biso ba mikolo et eza vraiment très bien. Au premier jour nasombaki yango na l'éclair. Voilà. Ndenge na lobaki eau de cologne bandeko nanga nasalela yango mingi na salle de bain. Pona biso moko pona nzoto moko pe na tiaka yango po ka etia solo ya bien okoki kotia yango na mayo nasombaki ya repassage pona kotia na fer okotia mwa eau de cologne moke po etia bilamba ozo repasser bilamba ezala na solo kitoko okobwaka yango pe na mwa machine à laver eko ozo sokola bilamba obima na solo moko ya kitoko. Donc voilà, tokomi soko na ba viande. Nasalaki choix nanga, lokola na ndako nazaki na ba viande te, fallait nazwa quelques viandes pour na ko dépanner mais la famille est commis vraiment likambo. Donc les kilos à viande est commis 17 €, 15 € et voilà, on fait avec tozana choix te bande kolanga.
Oui, la famille, wana na lakisi bino babiloko nyonso nazwi oyo nazalaki nango besoin basaisonnement baépice batomate cuisiné nazwi batomate fraîche et nazozwa mpe baavocat. Na l'éclair la famille nasombaka mingi le mai mwa babiloko ya mike mike oyo bomoni et puis après bacourse na nga nakendaka kocomplete yango na Carrefour Market po bayaya balingaka bacordon bleu ya l'éclair te. Donc bapizza nazwaka soit na l'éclair ou bien na Carrefour Market. Mwa babiloko mingi nazwaka na nga na Carrefour Market. Donc oyo tomoni wana nazangisi le et puis babiloko mosusu nazwaka nazwi te naza nango na ndako la famille nakomi na caisse. Voilà nafuti sikoyo oyo eza jour mosusu nazalaki mpe na rendez-vous na mama ya coin de bonnes affaires. Maman ya coin de bonnes affaires bandeko nanga. Alors na coin de bonnes affaires bomoni tokoki mpe ko se déplacer donc nakoki ko se déplacer. Ceux qui va collier zébélé, tout sololi, pourquoi pas. Et voilà. Transport nanga ezala qui assuré. Et ndeka bomoninga ngawana nazo kende qui cherche trouve. Nazo kende nakutana na maman Caviar et maman Aurélie. Voilà. En tout cas, merci de Kolanga pour l'accueil nayo. Awana komaki na gare. Nazo découvrir gare na bango vraiment kitoko. Et to kutani nae, tozo solola, to sololi kitoko vraiment. Et nazo ngai maboko pambate, nazo ngai kina bouteille à champagne pour le boss. En tout cas, de Kolanga zaki reconnaissante de na se déplacer qui et atambwisi nga na ville na bango nakendaki apamba te na découvrir ville oyo nakendaki moi napesa kombo te faire visiter nga ville vraiment nasepelaki makasi encore merci nazwaki mpe bapoivre blanc nazongaki vraiment maboko pamba te et Dieu merci. Alors ndeko nanga yo nano pesi nga confiance te pona bilamba meka bilamba ya coin de bonnes affaires bandeko nanga olata kitoko et tosololaka pe bien makambo nyonso kitoko la famille vraiment oyo nazo visiter sikoyo ville na province place na kendaki oyo bayebi ville oyo bapesi kaka kombo. Donc retiens na bas commentaire. En tout cas vraiment que Dieu te bénisse ma soeur ma belle. Vraiment, sois bénie, maman Moko, très gentille. Voilà, erna zongi na ndaku na sali viande. Voilà, pour la brochette, to liango na makemba. Et voilà la famille pour la journée wana elekaki boye na bimaki na zongi na lambi et voilà. Oui ba mama oyo jour mususu na kendaki pe na Auchan nazaki na besoin ya ba biloko naza na besoin ya moi ba biloko ya mike alors na ba na beta tour donc ndeka tozalaka koluka moi ko changer naza besoin de biloko ya mike a changer donc faye na leka na Auchan na Darty na Tala so na omona ba biloko nazo luka oui na repérer quelques articles et le quoi na bimaki nga moko moyen osomba ba biloko ngo ezalaki te fallait na ya na voiture donc na Tala ikaka na moni ba prix et ce qui nous va permettre hein. Donc nde na ozonga lisusu na ke kozwa biloko alors na ebite ndeko ozotalanga peut-être pe okoki kozala na besoin ya babiloko oyo bakitisi yango moni na tie ba image donc na olekisa ngo mwa na rapidité pour vidéo eza mwa mulai emsoko mona eloko moko oza nango besoin eke bakitisi donc au petit tour na Auchan et voilà baza na ba promotion actuellement.
maman mixa oyo na sombaki na Leclerc bomonaki na ye nango na meki pona bana en tout cas eza très bien bandeko même ngai moko eza vraiment que so opakoli mafuta bana bapakoli mafuta ozo sentir vraiment que non bapakoli mafuta eza très bien alors na ye na Auchan na lobi loko les aiki bien na zwa yango na somba bandeko nanga ata moko ezate na ye kotala na TikTok bazo sala nango ba vlog donc ekomi soki kaka okutani nango zwa nyonso ba mama bino mo bomona en plus batiaki basalaki promotion et ata moko ezate mais franchement eza très bien eza vraiment très bien donc nakutani kaka na oyo bomoni nazolakisa lokola eza anti grattage eza beaucoup plus pona ba démangeaison tout ça ngabino nazwela yaya mon fils aza vraiment comment pona ye eza un peu sensible donc nakutana nango pe 4 ngabino ngape na otika te loko etikali 4 nazwa po soki esali ye bien na koya koluka na zongela ngo ezala esote donc biso nyonso ekomi ka bongo omoni ozwi donc nazwi les 4 o etikalaki et j'espère que ekozala vraiment malamu en tout cas oyo ya jaune wana eza très bien nakoti na normal ba mama kotambola na kotambola oke ozwi mwandambu ba mama nayaki koluka gommage mais gommage yango eza o na monite o eza peeling gommage moko yaya sombaki yaya talora na salelaki yango en tout cas ya Dove na sepelaki nango eza très bien alors na lobaki ayebisa inga sombaki yango na normal na koti na talinga abi non eza o na monaki te na sombaki pete heureusement puisque ezalaki pe yango te ya ebisinga abi non mama o nga na sombaki ezalaka 4 euros wana oyo lingaki omonaki eza peeling donc o tomoni eza peeling mais oyo nga nazo salela eza vraiment gommage ya Dove mais franchement c'est très bien c'est doux mais ezo gommé nzoto très bien maman ya coin de bonnes affaires bandeko nanga na ki place na moni ba épices eza ba condiments eza motema ezokoka te nazwi lisusu donc nazwaki ail en poudre nazwi gingembre poivre blanc poivre noir hein, et nazwi piment cayenne gawana nakomi kokende na caisse na foti ba course nanga et voilà la famille donc j'espère que na lakisi mwa bino babilo komuke o na saleli na monique za malamu alors na continuer ki na darty pour na besoin ya quand na lobaki moi ba pareil mususu faut na changer na lekaki pe Nathalie voilà la famille je pense que na soki saki na darty hein na soki saki na darty et voilà. Voilà, bah maman, on a la qui bino dimension, il y a l'eau de 3 à parir de lit au nazoteka. Donc, on attendit na mbeto ya 160 200. Tout le monde dra ndenge ekiti, hein, ekiti vraiment monene. Pardon, ekiti, donc na mbeto ya 160 200 et vendu vraiment très bien. Ils ont ba housse de couette, na ba thé d'oreiller nango. Et oyo eza na mbetu ya 140 ya 190 donc mbetu ya moyen ya 2 personnes natandi oyo ya noir et blanc ba maman ekiti vraiment tina c'est tous les deux côtés eza ba housse de couette nazote kango le 3 à 50 euros tozana noir et blanc tozana rouge et rose et puis tozana bleu et blanc
qualité à malamu bota ndé na tandeli bana vraiment et ça lit bien bana baolala bien bisope mikolo tokolala nango vraiment très bien. Voilà le lot de 3 à 50 euros. Coucou, le sako, ma papa, ma maman, ma l'indignon, c'est Abélie d'Aben Sivi, ma décolanga, boni bino. J'espère que vous allez bien. Ngapé, ça va par la grâce de Dieu, ma maman, tongo et tani, tongo et lelo, nzamba pesinga vraiment ma kasi. La monki très tôt. Dans la monki très tôt, pourquoi, ma maman? Dans a besoin natala. Mon fils, les derniers, avait déjà dans le lycée. Natala ndeni na okende soki asukoli soki alati bien ça n'arrive pas tous les jours on a vraiment pour na bosolo ba maman et arrive à mes coloniaux sauter pour coller déjà mais de temps à temps na sala ba surprise la muki natala alati ndeni nini est-ce que asukoli na vérifier pour toyebika ba ya moko voilà donc na muki na vérifié yaya makamnyo so bien sokoli yake lycée propre et na vérifié na ba chambre na bango ba maman na meki mwa ko bongisa ba mbeto kande to salaka ba yaya so ba koli moko kutu bazalaki bana mikie deux fois ezala que ceux qui ont rangé au moins vraiment qui bloque orange qui ko sala ta une semaine yo moko pesa bango mais ceux qui ba komi autonome qui autonomie na bango moko ezaka na ba dégâts ou ko repasser ba t-shirt ba maillot de corps nyonso to sala kapo ba garde-robe na bango ezala propre bandeko ok donc ce cas a besoin de lamba ou tenir compte na arrangement bon pas bana nyonso mais moi na mona za ndenge na donc il faut ranger na sima il faut kende il faut lobaka il faut ko loba tout le temps donc quand ne ba maman to salaka na ki ko vérifier na ba chambre na longoli bilamba salité et na meki ko bongsaka bambetu na bongisi donc voilà to edikaka ba na biso ke azo bima avant bima il faut attirer li mais ko tirer ya bana mosusu ko tirer donc ya ozwa kueta a beta ngobo ya sala mosuki ndeni na asalika rapo mona mais na miso ya kibo mama au sentir que c'est pas ça mais moi na respecter quand même asali wa ko sala donc fallait na leka na sima na bongisa bayaka. C'est comme ça qu'il faut faire et au fur et à mesure, ça va changer de toute façon. Moi, je vois ceux qui ne commettent pas la baron au sentir vraiment organisation, ma kamnyoso kitoko. Donc, bana bayo kaga, mais deux fois, ça la caprice. Et voilà. Na bongisi, na profité, qu'on l'a qui ça, na filmé kabambe, tout pour na l'eau à 3 août de couette, donc parir des lits. Et ça vraiment minene, ma maman. Na mbetu moko eza 140 sur 200 au moins on a vraiment housse de couette et kitty tous les deux côtés et puis mbetu mosusu eza 160 sur 200 mbetu abana na tandi pe ba paris de lit on azote kanga moko na tandi moko et deux na tie na ba chambre ya ba garçon de ka na lobaki bientôt même 2 semaines et coca il faut na changer ba drap na bango. Donc, pour dire que Badra est amené pour n'anga couteau, puisque n'anga tiango na ba couette il y a 240 sur 220. Normalement, il faut que tiango na couette il y a 240 sur 260. Voilà. Mais même 240 sur 220 sur Zanango et au Vanda, 240 sur 260 au vraiment ya monene, ya vraiment et au Vanda bien. Bon, mon a n'engé na tie et na tikali na quelques lots. Ceux qui vous ont intéressé, pourquoi pas? Badra eza ba parir eza 100% polyester et na bao ba sepela donc ça ne bouge pas et bouge à kate et njuluka kate et bebakate loba et pasuka ou bien tobuka mais sinon on peut garder en plus longtemps même que ba coton mususu ba komaka coton
Au sombi en peu cher, net au somba quand même. Au sokoli une fois, deux fois, moni, tissu et changer couleur. Net inga bo esengo tandango ezala sauté. Donc, bah parir de lieza, bah thé d'oreiller, non, bah thé d'oreiller, bah protège oreiller eza, bah oreiller et sili pour l'instant, bah couette pe et sili na stoppé pour eza minene pour na poster en gros tout ça, ko tambola. C'est vraiment encombrant. Naza na ba protège oreiller, eza na qualité à malamu. Et puis, bah, l'eau et Badra, le 3 à 50 euros. Voilà, bah, maman, on a si ce qu'on bongi ça. Non, banda qui déjà dans la salle de bain, pour na elongi, bandeko, c'est de barbier, tout est bicandé, tout ça là, et na tchaki masque à curcuma oyo, na sombia qui Côte d'Ivoire, Cameroun, je pense. Cameroun pour basali on vraiment un produit bio et anti-âge na somba qui on kuna ba livrainga ezaboé voilà et na sai nango l'état na osala bambe tout ça là na vanda ki nango na uti ko rincer longi nanga na zotia siko masque hein na vandi sa mo moke pour na moni longi ko mo tirer. Voici la certificat. La maladie depuis avant-hier. Là, on a touché pour repasser. J'ai combien de kilos la famille pour motiver mon pardon. Et combien de kilos, on a pour l'assistance, on peut on a arrangé à table au panzamenga na conscience nanga un nazo chaque lamba il va repasser donc c'est comme ça c'est naza pe na besoin ya ko changer miso bandeko nde to vanda na bandako yango to mona ka bandeko mingi bayaka na ba rénovation ko bongisa ndako ko pesa moi idée soki o vandi na ndako nde to vanda boy ozo mona ka ndenge moko deux fois. Et ça a bien été ma maman. Il faut changer le rideau. Donc, si Dieu le veut, bientôt, on va peine changer le rideau. Maman, moi, maman 3 déjà, parce que maman Belinda, motivation toujours, conseiller ma maman, tout changer le rideau. Bon, on a fait l'émission, on a changé le rideau. Il faut que rideau, on a changé. Oyo, ça fait quand même depuis décembre, hein? Depuis décembre, puisqu'année passée, on a qui famille le 25 décembre, on a changé le rideau. Donc bientôt, il faut que ça un an, on a changé. Avant, au longo la moninga potina liso, il faut yo moko longo la. Dans un apport ça changer, on a changé le rideau, c'est bien fait et ça idée à madame. Nous sommes établis rénovation ko bondissa et ça toujours malamu de quoi loba inanga na oui a raison ma soeur a raison donc mes collègues ceux qui nous ont sungi en tout cas n'ont changé pe ba rideau ceux qui ont changé te au longoli au sukoli mais bandeko ba rideau ezana ba prix nyonso soko lingaka luxe au rosoya luxe. Si vous avez besoin, il y a changer na prix normal ou changer na ba marché, na ba boutique, na ba magasin, na vente en ligne. Et ça na ba prix nyonso à partir de 5 euros. Tiko mata, toza na ba rideau. Alors, les autres dépendent de la motivation na yo, na goût na yo et na choix na yo ndeko. Donc on a pour l'instant, on va na ba oyo. Et qu'il y a là-bas rideau
mais il faut na sokolango. Donc faut na sokolango na changer. Fallait na somba ba ous ya poussin na monaki na H&M homme na sepela kalango mais so nzamba songi faut na zwango. Eza ous moko eza na 25 € ou 26 €. Mais ils ont un fourrure, il y a lapin, il y a kilo, ok. Ceux qui obtiennent vraiment, et ça l'a bien, on va dire, la poussée, il y a la poussée à fourrure. En tout cas, la CP, la ranango. Poussée, ous moko, ils ont 25 ou 26 €. Donc, on a kenda qui met, ils ont un nombre, on a la lingaïté, et on a embêté un sous-sous. Mais en attendant, la sombi, il y a boye. La sombi peut ba bien en haut ba diver hein. Voilà, tu es bika maman. Oui, la couleur oyo ba diver na otanda na ba canapé nanga et na tina ba couleur oyo. Voilà, le temps naza ko imaginer, ko réfléchir un peu comment on location sous na modifier moi babilo kwa mike pour mieux se changer. En tout cas, et ça la kamalamu monotonie ce qui est l'équipe et ça la bien té ata to koki nyon sauter pour l'instant mais moi babilo kwa mike a pour changer et ça la vraiment malamu. Donc c'est la bonne ici salon on filmé mais on changer ba coussin et on changer pe on attend la canapé dans là, on changer na sukola yango pour eza pembe et voilà. Et l'eau na kolamba made soit goma na kokalinga poisson et voilà poisson capitaine. Oui à Sénégal. Maman, tu comme ici qu'on a cuisine, même dans la cuisine, il faut qu'on rénove, qu'on change, et ça la tabassane, et toliaka, ba verre, et ça la ramalam. Alors, mingi pour changer bandeko, ce qui, on connaît la bassane, ba verre, ba tasse, mon ya jaune, mon souci à vert, mon souci à orange, ba modèle différent wana nde esala ka vraiment malamu te lokola nga moko. Donc bientôt il faut na kende bientôt te mais et comme urgent puisque na on luka na on monate qu'est-ce que je dois changer ba maman na on changer peut-être ba vert faut na luka vraiment ya bien ya kilo boy ba vert na zaki na 6 3. Oui, je pense ça. Dans un en haut 8 et tikali 3. To salé en haut mingi vraiment plus d'un an. Batas oil. Dans un en haut 4. Bana nanga moko na lingaka to lingaka batas ya minene boye na soma on na monoprix. Ya minene boye. Mais la famille, nyoso ezo buka na awa. Na minute oyo etikalika moko. C'est pas bien. C'est pas bien pourquoi? Oko yamba bapaya. Ou bien bana baye, ou bien quand ndeto servaka na lingate, mwana moko ameli neti na tasi ya oyo. Mususu, oyo. Mususu oyo natikali na ngoboye ba maman pour dire que toza batu biso nyonso toyaka opesa ba motivation ba conseil mais toza ba nzambete toza la ba sainteté surtout nga donc dans un moto oyo erreur e komeli yo e ko ipe ko komela nga eza ba erreur te mais eza c'est comme ça donc toyaka ka ko motiver ko changer boye et ça la bien dit oyo modèle mususu couleur mususu oyo kuteza pona nga moko ya café oyo ezalaka je pense 6 etikali moko oyo ezalaka na oka moko yanga pona omela café ou thé yango yo eza nango eza costaud
oyo nde nalobi ezalaki 4 donc natikali nango boye bamama ata bino moko naza oblige fo nasomba na changer soki na changer na obwaka nyonso me na minute au moyen nabwaka eza te po soki nabwaki namemi ngambo alors ti nazozelaka moyen nabwaka eza te la famille mikolo mpe ezoumela naza nango kaka boye esala bien te donc nakomi soki mopaya ye asengi lokola oyo eza ndenge moko nakoservir mopaya soki asengi te bon naza nga na bavere ya mpona te naza mpe na batasi mpona te yango oyo yango eza ebele donc mpona oservir yango au moins moto akosenga te oyo eza doré natie mai omoni akose servir oyo eza moko te eza ebele oyo mpe mwa esalaka mwa jar eosala bien oyo eza nango 6 je pense. Pour le thé, il n'y a pas de problème. Pour les cafés, batasa mike, eza un problème te mais ataka biso na ndako na placard boy, ça fait pas propre. Donc il faut na kende koluka na luki déjà na monoprix bazaka na batasa mike. Baza na format haut te pourtant na luka ya minene boy. Donc il faut na tambola na ke ba velizi na kende koluka moi ba ya ba forme et puis ya qualité ya malamu po ebuka na mbango te. Oye, et sali et duré quand même. Bah, oye, donc, voilà, motivation yangoyo. Bientôt, na oya vraiment, elle n'a changé. Na koya na motivation pour la poubelle. Naza déjà na poubelle, nanga la sombaki. Faut na changer. Et il faut qu'on change. Naza na babilo comme ça, à moi, mike, na commanda qui na on la eya pour na arrangement, toujours na cuisine. Qu'on change moi mon quai voilà quand moi babilo ba mike ba touche mike ba balingi ba lia bo ba moni ba sani mususu ya sika ya propre ya bien ba osepe la ça la bien pour nous changer mais sur ba maman et voilà donc pour l'instant na bois kate mais mikolo koya en tout cas il faut na changer na lukape ba verre mususu il y a tous les jours yo oyo eza ba lavette na somba iso oyo bomona na vidéo mususu soki na bongisi et après na trempaka ba lavette awa donc le quoi ba yaya moto ba bongisa cuisine ça ba moto ba bongisi au lieu ezala awa boye j'aime pas et quoi ça la solo donc faut qu'on trempe on a vinaigre liquide vaisselle maya moto ezala table éponge on a na boaka pour na ba éponge ya mais ponge dans un ya réserve à maman. Il y a 1 euro à chaque fois na sombaka. Donc pour l'instant eza on changé oyo na boaki et donc ça est la éponge à sika. Ce qui est zate a neti boye na tie awa okocha toujours vinaigre. La somme qui vinaigre à 20 degrés, on a ma casse vraiment. Au tiers pour l'ongolango solo, na tiers liquide vaisselle. Je vais le faire tout de suite. En gros, vinaigre à 20 degrés. Donc, ça ma casse. C'est boyer. Matière liquide vaisselle. Éponge moussou ezase qui est talora mutasokola et basal. Changer à sika. Donc nous avons besoin de ça et la haute. On a besoin de ça.
Bah, oyo, ils allaient bien te ba maman. C'est pour cela de temps à temps, il faut tout surveiller. Quand tu sais qu'on a la place à Otia, bah, savon boyer. Il faut vraiment qu'on surveille. Oyo, c'est à jeter. Bah, biloko eza ba États-Unis, tu sais, limbala moko bois qui pour soko tiki et ça la baroui. Maman, on a vendu ça en gros tout à l'heure dans Nikao. Il y avait un 4 la poisson oyo. Ils ont capitaine, hein? Il y a Sénégal. Ou Malois, je ne sais pas, mais ils ont un goût vraiment. Ils ont un goût à Kitoko. Ils ont un gros 4 maman. Ils ont un tchango, maman. Non, ça la peut piri à piment, maman. Puis yanga kosili. Piment ici, donc awa na za bonyo. Bonyo nanga na chaka na frigo. Na ngwe belé donc na si na sombaki. On ça piment et belé pour mususu na garder. On a 4 sachets à piment. On a gingembre. Quelques échalotes. On a ail. Ail zanano. On ça la purée à piment. Ma maman, nakutana ina maman caviar musoso. Ma maman a quoi de bonnes affaires, ma maman béton. Et il y a papa molinga na poivre blanc. Yango. Au moins il pamboli. Nzamba zwa lokomo. Maman Aurélie. Maman caviar, maman béton. Respect. Donc après singapé poivre blanc. Pourquoi on a bongisa le boko ba maman pour on bongisa l'ambeli. Nazaki na ko pe besoin so pour remarquer la recette mingi na sala na poivre blanc te. Yango eza ba graine. Donc faut na un appareil pour na sala ndeto salaka. Mate sunanga ya goma yango. Bikolo nangi eza bien ya kosa te. Lambi de bikolo à ma madeso. Ba maman, toza toujours dans vlog nabiso, alors ma desu ya goma et za na ba salité moko impossible ezwa kinga format ton fallait na pona moko et puis na sukola yango très bien na tie mungwa na tie céleri. Na sali pe poisson nanga capitaine na sukoli yango na assaisonné yango très bien na tiki yango na marinade. Donc voilà ma desu ya goma il faut que tika yango na mai et vimba vraiment et vimba après nde tokoki kolamba yango. Na bongisi pe piment na sukoli na tie gingembre na tie ail échalote na oignon. Donc voilà, ils à peu près. Et awa naza na poisson o na kotia na madesu nzombo yango pe na sukoli yango na tiki yango na eau salée. Alors ba maman na la bino débouchère oyo soki bokuta nango en tout cas bosomba eza na rapidité moko yango ezokipe te ata ekuti donc natia yango leta na balusi miso natala boye déjà donc même pas une minute. Je pense que c'est très dangereux. Faut qu'on fasse attention mais ezo sakanate na sombaki yango 2 € na marché. Alors beaucoup qui peut comme nango vraiment boza nango pour na cuisine, salle de bain, même toilette. Donc déboucher vraiment
et vient nanga bien après na sukoli et vient na désinfecté et na saleli produit oya miti usage pour la cuisine. Voilà, et vient nanga et zongi propre vraiment. Er nazo bima na cuisine na tika ki nyonso propre. Après na pourquoi na lambaki donc na sali piment de bomoni oyo madesu nanga ebimi kitoko baya balobi mama madesu kitoko na tiaki yango nzombo bino mo bomona elengi ya madesu na loso toliaki na poisson vraiment kitoko. Et pour na four na utiliser produit oyo omoni donc na tiango mbala moko dégraissé na niki richo nanga na sukoli banjongo na lambaki na tiki cuisine propre donc voilà. Et voilà bandeko nanga et la retour de course motivation donc jour wana na sukisaki boye na sali piment na sali madesu et na sali poisson na sukoli basani maman erabima na cuisine faut kotika cuisine propre. Tozo continuer na retour de course bandeko ba viande nanga na somba yango na marché. Alors na yaki lelo vraiment na sombi ba viande trop cher la famille. Lelo na sombi trop cher donc ba matisi lisusu biloko nyonso ba matisi vraiment. D'habitude ba sala ba prix mais lelo ba sali prité donc na zakaso na moni neti nyonso ba tchaka na bassin na zwaka tout comme ça ba saelanga prix bazo peser yango mais viande eza vraiment ya kitoko nde bozo mona bandeko. Na omeka ko négocier prix mais balingi te zomata bazobakiselanga kanga pe na otala tala ndenge tala musuni non viande ya kitoko vraiment. Et nazwaki plateau wana je sais pas si ça là combien de kilos mais c'était beaucoup puisque ça là qui au moins ça 45 €. Ba viande oyo donc nazwaki pe ba queue de bœuf o etikalaki nazaka so na moni boye nazwi nde nalobi bandeko po basaelanga prix wana sikoyo nazo négocier mais c'était pas facile de négocier quand même. Mais après na ye nango bakatelanga yango ba morceau mike mike bakataki nasombi mabumu nasombi makolo ya ngombe. Et puis voilà hein. Bon. Il est devenu dur pour les affaires. Avec ça, frère. Tu veux couper ailleurs? Oui, vraiment un petit morceau. Je pense qu'après la bonne viande. C'est la bonne viande. Voilà, c'est la bonne viande. C'est vrai, hein? Ah, merci. Je connais de façon principale. Merci. Vive le Maroc, mon frère. Ouais. Ba maman nazwi ba viande nanga c'est bon nalobi siko na somba poisson chat na somba ngolo bandeko na ya kotuna boye ba peser ngolo poisson moko 15 €. Non là vraiment na somba itenga abi non c'est abusé quand même. Donc à peser 2 poissons ngolo bon ezaki ba moyen ezo salanga plus de 30 € pour na 2 poissons à pamba. Même si bango non. Voilà vraiment. Non, c'est combien déjà? La Château Rouge. Donc voilà, on va la peser et na soit quitter. Na eko penser na za na ba viande nga musu na ba poisson mususu mais na za posa ngolo quand même na lia ngolo kala. Na komi na ndako la famille, bon moni viande nga en tout cas malgré ça cher mais
eza viande ya kitoko solo vraiment ya ngombe vraiment ya bien yango sikoyo na otala awa nde na tie na basachet na moni quand même ebimi ebele akabolaki ba partie ya viande ya pamba okosala brochette okosala sauce ba partie misusu oya mikwa atie pe ya part donc atiango comment à partager ango à diviser ango à kaboli et koto eza mikwa. Voilà la famille. Sikoyo na otiango na ba sac de congélation. Voilà, ba maman, nde bakatelenga ba viande. Na sangisi queue de bœuf, na viande de bœuf côté oezaki ya mikoa. Na sangisi on a queue de bœuf. Puis ça langa quand même 2 kilos. Donc il mis 3 sachets à queue de bœuf. Et ba viande de bœuf, na 4 sachets moko na tie 20 morceaux. Na zana mabumu, na kaboli yango 2 sachets. Na zana queue de bœuf, voilà, pardon, on est pied de bœuf. Awa sikoyo nazo bongisa congélateur, bon ça la très attention puisque congélateur il faut na sokola yango, donc voilà, mais nazana makayabu bandeko na comment osomba ma makayabu déjà dessalé et pas ba portugais. Ceux qui na sombi ya salé, nazanga pe te kotia dessalé pour au cas où quand ndenge tolobaka motivation donc temps exacté oza déjà na au moins 2 sachets no ya makaya boza na congélateur o esisi la mungwa okolamba ngo vraiment na lamba ngo na baka d'urgence soki na makasi na osomba na tie na mai et nazo salela awa na moni mboto matembele voilà naza na mbisa uka nazana monganza donc na poisson ana nazana mboto mususu eza monganza yango na tiango séparé et voilà la famille nazo luka place na bongisa na ranger ba biloko nanga o eza ba légumes pona olamba pondu soki pe na 8 ans ba mama na mixaka ba légumes ebele na tiango na ba sachet boye pona osala pondu so na lambi hors caméra. Voilà, ma maman, ezalaki kaka retour de course, moi quelques astuces, ndenge sungaka biso, idée recette, idée à ba course nanga ndenge na sali, voilà, na tango yo eloko na ozanga mingi ezakaka mbisi ya mai na ba légumes. Voilà, merci.